Bienvenue, chers compatriotes, chers amis, dans cette nouvelle rubrique de Maman Justine vous parle. Merci beaucoup pour tous vos encouragements et tous les messages et conseils que vous n'avez cessé de m'adresser ces derniers temps. Alors, bandeko na ngai, losako na bino nyonso, na sepeli mingi kokutana na bino lisusu na moya lelo. Mikolo eleki solo penza na moni na yoki penza tokoti na pré-campagne électorale. Kasi bandeko na ngai, tozali pe koyoka makambo ebele matoyi ekomi kosala pasi mafinga penza eza kosila te. Respect ezali lisusu te entre bakandida. Alors, liste définitive pe nanu epesami te. Toyebi kaka liste officielle na ndenge ekoti, me liste définitive nanu ebimi te, me toza komona penza makambo oyo tokoya komona te. En principe, entre biso moko, tozali ba adversaire politique. Mais namoni ke ba comportement ya biso nyonso ekomi kolakisa ke tokomi ba ennemi politique. Nzoka nde ennemi na biso azali mutu alibanda, azali munguna. Alors soki biso moko tokomi sikoyo ba ennemi, tokosuka wapi? Alors adversaire na biso, ba agresseur na biso, tokotia bango wapi? Nayoki maloba ebele penza. Entre autres que oyo bazali koloba ko dénoncer ba candidat de l'étranger. Solo na politique toko ko négliger détail moko te kasi. Soki tokoti na masolo wana nga na koyebisa bino ke tokosala fausse route. Pourquoi? Parce que soki tobandi koloba makambo ya ba candidat de l'étranger, na rappelaki bino poso eleki ke mais Etienne Tshisekedi wa Mulumba akotaki pe na libaku wana, tomonaki ndenge nini esukelaki. Ba oyo bazali na étranger, ba mindele balobaki nini tokanela ye sikoyo pe akoleka te. Mais nalingi so nabakisa exemple mosusu na domaine wana. Tango ye moko Maréchal Mobutu asalaki penza crime ya lèse-majesté vis-à-vis ya roi Baudouin na 1989. Bomonaki nini ekomelaki ye? Ekomelaki ye ke singa telefone nyonso ekatanaki nde toye kokota na processus ya démocratisation, et puis ba Belge baye ko profiter pona kosukisa coopération structurelle pe ekoya komema ye na départ na ye bomoni bino moko ndenge nini akendeki. Après akomaki kolanda crédibilité oyo azalaka nango vis-à-vis ya roi Baudouin, alobi même s'il faut négocier avec le diable, ako négocier avec le diable, mais ezalaki po a récupérer crédibilité wana, mais c'était trop tard. Alors bandeko nanga, pourquoi naza kolobake fausse route ko banda ko kotisa ba argument ya ba candidat de l'étranger? Parce que soki tolobi to landela yango tozonga nanu na sima. Na 2001 ti na ba 2005 wana Kabila Kanambe azali nani? Toyoki Mama Sifa na mikolo eleki alobi ke ye aza mama na ye te. Toyokaki pe honorable Kyungu Wakumwanza avant akufa azaki oloba nini? Ke Kabila Kanambe azali étranger, azali mwana ya Katanga te. Babambaki ye kobamba bakombo oyo bapesaki ye. Alors, eza koloba nini bandeko na ngai? Biso moko mutu tozali responsable ya makambo wana. Biso moko parce que toye komona nini? Kaka po mundele alingaki ke étranger wana akamba mboka na biso, baye ko corrompre classe politique mobimba, et puis baye ko sa la constitution adaptée à un seul homme. Toyaki komona nini? Ba Congolais bango moko babandi sikoyo ko soutenir candidat wana ya étranger. Toye komona nini na 2006 haute autorité des médias, mais c'est Modeste Mutinga ye mutazaki mokonzi ya institution wana. Bakangisi biso minoko biso ba candidat mususu parce qu'il fallait kaka candidat de l'étranger aleka. Alors c'est le même monsieur Modeste Mutinga mutaye ko koma lisusu na Sénat aye susu ko pesa récompense na candidat de l'étranger. Aye ko sa la proposition de loi po bafutaka ye $600,000 ou soki $680,000 candidat de l'étranger. Alors bande konangai nyonso wana ezali kolakisa biso nini? Ezali kolakisa ke tozali responsable. Toye kondima balongola 2 tours oyo epesaka chance ke mboka ezala bakamba yango même avec 50 ou plus de pourcent, non? Toye kondima pe ba supprimer 2 tours en 1 tour kaka pona candidat de l'étranger. Pe candidat wana de l'étranger apumbwe na ye silikoti allègrement 2011 aleki alors que azwaka te. Na 2018 baye kutu koyebisa ye na bamindele candidat de l'étranger pesa biso dauphin. Depuis quand basengaka mutu apesa dauphin?
Alors dauphin ngo toyepe koyoka ndenge nini makambo ya masolo wana eyaki kosuka. Alors bandeko nanga bomoni ke soki sikoyo tolobi ke tokende na makambo ya candidat de l'étranger tokoloba nini ke la plupart des candidats oyo bamilakisi lelo oyo bake kotika candidature na bango na seni mais bango nyonso tu bakolaboraki na candidat de l'étranger. Or candidat wana de l'étranger azali collaborer azali sous-traitant ya agresseur na biso notamment Rwanda et puis aussi Uganda et puis bino moko boza koloba sikoyo ke mboka na ezali Tanzanie mais azali kaka wana azali pe kopesa mibeko ba délégation na ye bakende na SADC mabe bazonga sima mabe. Donc eza kolakisa nini ke candidat de l'étranger azali kaka wana kokamba toza kotala yango te mais tokomi kofistige bandeko oyo baye kobimela biso lelo. Alors nakoloba lisusu nini mais c'est Jean-Claude Van Damme azwaki passeport diplomatique soki tokoti na domaine wana donc akomi congolais ou bien ye pa koki kopona candidat na ye de l'étranger parce que lobi awa soki nake kotala famille na ye awa na Belgique toyebi bien que mingi na kati ya ba Belge bazana bandeko to banoko to bakoko oyo basalaka na Congo mais sikoyo na ndenge bapesi ye passeport wana bakoki pe kozala sikoyo na souci ya kovote pe candidat na bango entre autres baoyo ya bandeko na bango basala na Kambove na Katanga ou bien na Kapolowe na baekole oyo basalaka kuna ou bien encore kuna na Elakata élevage du Katanga. Alors soki sikoyo na sima ya esengo ya kozwa passeport ya Jean-Claude Van Damme bandeko mususu ya poto ya mindele balobia biso pe photo pona candidat na biso tokoloba nini kazali candidat de l'étranger banani mususu bapesi ba passeport ya ofele po baya lisusu komilakisa comme candidat. Alors bandeko naka bomoni que dossier wana eza malamu te donc il faut koya na ba argument politique. Alors elingi koloba ke mboka na biso siko tozali vraiment en danger parce qu'il faut toyeba nani tokopona lobby. Bomoni pourquoi loi de père et de mère ezalaki na mwa tina nango parce que lingaki pe ezongisa sima baoyo bayebi ke baza na mwa mbeba na dossier wana bazali vraiment na mwa reproche tokoko sala bango na côté wana mais biso moko tolatisi bango ba prétention oyo bakokai kozala nango te. Alors yango nanga azoyebisa bino bandeko na ngai nayoki lisusu nini makambo ya homosexualité makambo ya genre mais bandeko na ngai mais genre na makambo homosexualité ezalaka nango na mokili depuis toujours. Alors nalingi ka na rappeler bino makambo ya genre eza kotala promotion ya biso basi e bandaka na période ya contemporain ya biso e bandaki na 1975 année internationale de la femme décrétée comme telle par l'ONU. À partir de là bamboka nyonso tout oyo bazali membre ya Nations Unies bazwaka engagement que autant que possible, il faut basiper bazala na promotion, il faut pas basala nyonso pona ko encourager ba mama bazwaka émancipation, bazwaka pe argument pona ba koka ko sala pe développement na domaine nyonso oyo bango ba sepeli na yango. Alors, ezali pe ko lakisa ke il faut to bosana te ke Union africaine a salaki pe projet na ye objectif 2063, c'est-à-dire que dans 2063, année ya centenaire ya organisation wana, il faudra que atteindre un certain quota, il y a respectabilité pour na ba mama, un certain quota aussi il y a représentativité ya ba mama. Donc bon monique, il faut tous en avoir argument. Il ne faut pas parce que boyini mutu ou bien boza ko banga candidat bobanda ko bimsa ba makambo oyeza na tina mokote. Donc yangwana l'essentiel nazaraki nango lelo bande konangai. Toko solo la mbala sima, j'espère que liste définitive kobima po toyeba pe koloba position nini biso tokozwa et puis argument nini tokomema na yango vis-à-vis ya ba candidat oyo bakozala aligné. Na pesi bino botondi nzamba pambola bino.